référence 6 sur 6 na groupe Matubakana esika pi Fabrice azoya lisusu to uti na plaka dunana esika pi ateka babie le 31 décembre oh ya lobby concert à lobby to yesusu na référence 6 sur 6 na groupe Matubakana azoya ane bomonika ba fani na e batobele ayeka kosolola kotala komona kopesa bango mbote kala tote azokota deja bomoni kaka porte ndenge ezotonda botomona deja batunde bazokota parce que maestro azokota deja kala te maestro azokota aye juste kosola na bavillageois ekendaka bongo na mabele ya palanka Fabrigas papa mwelo aza na biso awa esala biso baja nde bozomonaka awa na bachef oh baza vraiment ba chef ba villageois nyonso na kati ya Luanda chef tomoni bino na kati ya oh jadis lui c'est jadis tozana abomona papa mais bokiti si maestro na palanka des autres makasi bopwani bon Fabrice aza mutu ya batu ava bango baya basangana batu Fabrice déjà azalaka deya na batu déjà azalaka aimé pa batu balobaki yo te bametre balingaka nani yango Fabrice alobaki azosepelisa babayi nyonso to azotambola yango aye na palanka auti kotala mwasa na grelia aye awa na palanka na miso tozala pa Matubakana place tobeta concert na biso ya le premier lobi le 31 tona sina Atlantiku le premier toza awa tokotokisango na briquet pena donc babuka na gute tochango bapine toke nango bango bakoka kocha bapine te mais biso tochango bapine to longolango lui c'est le disciplinaire il y a ba villageois nyonso c'est le disciplinaire tu appelles chef Bonot chef mais ba maître boswa ba maître oyo bazala bango pour la sala musala mais bazo créer sous ba désordre ezali une organisation kaka to ba welela nini bon comme on a dit le garçon manager principal de Villanova bon par rapport à la maître ezali mal organisation oyo tolingo le béon militaire ça
eza désordre interne ya biso ya Villanova tobongisa par rapport tosali promotion ya 2 semaines pour l'arrivée à Maestro mais on oloba eza boye Maestro moto abanda makambo ya baconcert na 2012 la 5e génération bokanga jour à lelo le 31 tokotokisa cliente wana na briquet après tant tokoya awa na 6-6 chez Chino Matubakana makambo shei 6 groupe Matubakana ya Babi Filou référence 6/6. On est là avec le leader, on est là avec le leader est là avec nous, le leader est là, le leader est là, le leader est là, le leader est là, leader, ma belle palanca, mamoni yo, et là on est au Salah na référence 6/6. On sera dimanche. Le premier. Maestro sera le premier avec nous. Alebi yango azotambola na basiati nyonso parce qu'elle sera avec nous le premier. Il est parmi nous ce soir. Asala biso docteur Matubakana, merci. Merci pour l'invité la biso. Qui s'appelle Jean-Bernard Maestro. Moto ya Botibana et Belena Katia Wenge. Il s'appelle Jean-Bernard. A moto ya Botibana et Belena Wenge. Comment la Jean-Bernard la génération na ye. Moto Botibana et Belena Wenge à santé. Soki na Botota. Le seul moto Botibana et Belena Wenge. Jean-Bernard, il est parmi nous ce soir. La Loyo. Il s'appelle Jean-Bernard. Villanova. Avec l'équipe d'ambiance, l'équipe de rêve. Merci. Merci. Merci Bakassi. Vous dites que vous allez dimanche. J'ai le grand boss de Pierre Matubakana. Donc vous dites que vous en avez 50, c'est qu'on vous les 31. Pour qu'on dise 50, c'est qu'on a pas besoin de vous en appareil de vous descendre. Merci, que Dieu vous bénisse. Si vous avez la qui s'en va, s'il vous plaît, Maestro. Bibilé Tsoko. Ma maître, s'il vous plaît, bon organisé. Alors, s'il vous plaît, maître, au petit Africain, c'est à l'aise. Eu pago para vocês todos, muito bem? Então vamos sentar, vamos beber uma cerveja e nos separamos. Nos encontramos amanhã no Cine Atlântico e no domingo aqui neste lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Joel Matubakana, obrigado pela consideração. Nós queremos para a gente sentar. A gente tem que ouvir também. Tem que sentar. Alô. Fabricación,